Mbote mbote baya basia mbote lelo eza le 8 mars journée ya basi o mingi tolataka maputa toke na banganda toke komela voilà pona kosepela par rapport à le 8 mars. Mais question monene faut tomitunaka, est-ce que le 8 mars eza jour ya biso basi totongisaka maputa tokendeki bafeti tomela masanga tolangwa tobima na mibali, ou bien eza jour ya réflexion, jour au basi faut bakanisa par rapport ya ba situation na bango. Moi si il faut ayeba origine bipai oya uti pe bipai nini azokende. Soki mwasi akoyeba te bipai oya uti pe azokende ezali pasi, yango faut totangaka mingi toyekolaka histoire, voilà pour permettre biso to comprendre biso basi toza banani. En fait, à part esclavagisme ya ba noir nde biso ba noir tozo ba discrimination belé basi pe baza moko ya ba oyo bakutana na ba problème ebele na mokili par rapport ya discrimination. Le fait à robota ma mwasi na mokili ezalaka sujet ya pasi ya mawa pe ya kolela pona ba tuna biso ya kala bakoko na biso ezalaka likambo esengo te. Mwasi azalaki mutu oyo azali considéré comme 7e bête après les crapauds nde ka baloba wana. Mwasi azalaki na droite, mwasi azalaki na monoko loba te, mwasi azalaki okende classe te, mwasi azosala eloko te. Alors biso basi est-ce que faut tomelaka tolangwaka po ya solo tokomi dans le 8 mars journée nini o biso ozali, autrement dit babenga yango journée internationale des droits des femmes. Journée internationale des droits des femmes, autrement dit babenga yango bongo journée internationale des droits des femmes. Alors est-ce que ça jour o biso basi bongi tosalaka fete tomituni question bolimbisanga parce que naobima mokie yango wana na profite pe tosolaka mokie nzambe nanga apamwa bino me tokontinue korefléchir biso basi tolamukaka na bapongi oyo tozalaka nango. Le 8 mars c'est un jour olangwa masanga te, mais le 8 mars to quelque part ko célébrer bitumba oyo basi akala babundaka. Basi akala babundaka bitumba moya makasi pona kosenga ba droit na bango bandaki par rapport à ba ouvrière. To kota na ba détail nyonso te. Ba ouvrière oyo bazaki ko sala ndenge moko na mibali mais bazaki maltraité salaire ndenge moko te. Na kale zaki kutu mwasi po sala faut ba tuna mbai nayi. Faut appeler ça corps. Oyo eza na mabe te, mais mabe pe kota ipe na kati. Mobali musuna zuwa aboyi. Au moins pe mwasi osala salaire ba ofuta nde mobali. Mobali azwa mbongo wana sala nango eloko alingi. Basi bazaki discriminé na ba école partout. Ti lelo eloko wana eza kaka. Ti lelo eloko wana sina bien te. Na CCC eza nango kaka. Basi bazozala discriminé. Au Kenya quelque part, au moins même attendre à l'université, au moins attendre sous professeur à Tchéomisu. Voilà, azo compter intelligence na ote mais azo linga transmettre yo ba point sexuellement. Voilà, soko boy o memingambo. Na musala au kende CV vanda makamuno so vanda ba certificat ba diplôme no so vanda mais bazo kokozo na musala ndenge sengeli il faut d'abord ba lection na tatami. Ba otala te oza mwasi ya mutu, toza mwasi ya mutu te ba secrétaire ba mona passe. Yango zo mona mwasi azana na bitumbe bele o mona zo banga ko dénoncer soki voilà na boy ba olongola na musala ba osala nga boy. Yango zo mona eza journée il y a beaucoup plus de réflexion, ko réfléchir pour l'avenir ya biso ya bana na biso, ko créer ba association voilà parce que ba organisme international ebele bazotia ba mbongo ebele na disposition ya ba association pour défendre les femmes. Il y a des violences, voilà, il y a des sortes de violences faites à la femme.
ce que dans Mokili, selon les statistiques, on nous dit que chaque minute, quelque part, il y a une femme qui meurt sous les coups d'un homme. Donc, la violence dans Moussala, moi, si ça être faible, nous allons reconnaître un groupe que moi, si ça faible, mais en réalité, moi, si ça ma charge est belée. Nakati Mabala, la femme est maltraitée. Naba forme belé naba pays mususu voilà bozomo na kuna ba orient je sais pas bana ya mike ya basi ba o baza ba mineur bazo balisa bango ba tata kala qui mabala ba deuxième troisième quatrième bureau bana na bazo zo opportunité te ya kokende classe pe kotanga na kala ezaki soko boti mwasi ezalo kwa malchance mwasi wana obala na emelelo pe quand même grâce à Babitumba Ebele, oh, Basi Akalababunda, cela a donné le courage aux femmes. Basi Bakomi Kotanga, Bakomi très intelligente, voilà. Bakomi quand même qu'on relève Pantuana. Papa cause à botine pe bana Basi, Azali na problème te pour banana ba osalisaï. Donc, combat en effet continue. Il faut qu'il y ait par exemple au Congo des femmes présidentes de la République, plusieurs femmes députées, Ezalate Kaka, Likambuya, donc voilà, quota. Ma parité et tout donc moi nombre on a au batia que non basi ni va représenter ba koma ko luka basi non isengeli basi batanga ebele bazo courage ba télé ma ba kota na ba politique ba représenter mboka pourquoi pas voilà ba élection nini ba ko se présenter ba élection présidentielle voilà basi ya makasi pe ba lenda bazali ah on a mboko nga vanda moi si moko a dirigeant ah des années comme on est Angela Merkel. C'était une femme forte et tout le monde regrette le fait qu'Akenda pour Asala Kimsane Malam, c'est des femmes qui ont fait la différence. Voilà. Sur le plan spirituel, voilà, bah, combat Izamakasi parce que les traditions ont pris place. Même à Tanakatia, bah, juif, il y avait aussi des traditions. Donc, les femmes devaient rester là-bas, na côté na bango, bah, quoi, qu'on vend des sikamote, na synagogue et tout. Donc, voilà, tout ça là, c'est les traditions. Donc, spirituellement, je vous dis, la femme, ce n'est qu'un contenant, mais Nakatinaye, Dieu est capable d'utiliser ce contenant pour Asala, ou Azanango et Osala. Donc les femmes doivent se relever. Batika esprit Nzambe mais mabango pour que Basalo Bazanango et Osala. Donc voilà, moi par exemple, je suis très combattu aussi, de fois injurié et tout. Oh non, pourquoi yozo loba wa, pourquoi yozo te angana te arate. Donc voilà, naza ko influencer ndenge karato loba kana, il faut utiliser comme mon rona pour la loba. So monique makam na loba intéressant ka ote mobile kota la ngote. Mais quand même, j'ai pris le courage de me lever et de commencer à parler pour encourager les femmes. Donc basi to bunda bitumba makasi, voilà, économiquement parlant, peto comme makasi, pas pour nous venger. Il faut, tout ça la différence, il y a féminisme, nous ne sommes pas féministes. Nous devons reconnaître la place de l'homme au foyer. L'homme, c'est le chef au foyer. Mais soki tobimi libanda ya foyer. Et ngana nga mwasi nuti. Ouais, chef nga na nini, on comprend l'été. Ngana mwasi nuti. Même à ta chef, on va tout faut pas comprendre la signification en bien. Chef ezalité par rapport à quoi la position morobo mais chef ezali pour nzambe a pesi responsabilité na mobali que a gérer moi si na bana, ça veut dire que soki likambo tata nzambe ayo tuna mobali wana. Donc c'est ça et ça ya oué latin. Donc muto asala rapkutu musala makasi na kati ya société morobo soko za chef, c'est le chef parce que soki baby boy tuna. Bon, moi mon mari à la maison c'est mon chef et dehors au travail à l'école je ne sais où yo za chef na ndengeni. Complexe. C'est vrai, tout ça va être faible, physiquement parlant et tout, mais bon, il y a aussi des femmes fortes qui font tout le travail que les hommes font. Ça dépend parce que nous sommes programmés dans la tête que voilà, nous sommes faibles. En tout cas, moi je suis pas féministe, mais j'encourage voilà les femmes. Il y a côté les mains, kende, voilà, dans le domaine nion sur la vie, beaucoup de médecins, beaucoup de politique, commerçantes et tout. Tenez-vous debout, bokende, bosala besoin moi ko ça. Eza journée au là on va s'engager, mais eza journée ko réfléchir. Voilà, il y a ko créer ba association, ba plateforme voilà pour na ko yeba ko lobela ba droit ya basi. Parce que les femmes sont négligées, maltraitées tout le monde. Moi si a koufeli mobali ba vanda kitango molai ba famille mobali ba bengani mwasi. Donc ba botole biloko wana il faut ici là ote boke ba bandoki et tout. Non. La loi doit savoir aussi protéger les femmes et pour ça il faut créer les associations.
créer une association, un projet, un organisme, voilà, pour demander des fonds. Et finalement, on a mis ça là pour encadrer les enfants, les filles mères, voilà, les enfants rejetés, les filles de la rue et tout. Couper ça une possibilité, voilà, pour que Baye Balipé s'imposer dans la société. Donc c'est ça un peu contribution par rapport à le 8 mars. Et la kakate journée où aux ago qui nekula tamaputa kulangwa ko sala ba fête na ndenge ko sala kindumba. Non, ezali journée ya réflexion, journée oyo ezako représenter ba droit ya basi ti lelo tozolo ba basi bazokufa kaka na kobeta basi bazaka ko assumer ba position moko boye ya mabe mingi pour azwa promotion, il faut ba bimana ye, il faut leka na tatami tout ça là. Donc azo banga pe ko dénoncer parce que mibali baza na position ya makasi na kati ya société na biso, mais biloko wana il faut kobosa na yango pe kondima que nous pouvons aussi représenter le pays. Pourquoi pas aller jusqu'à la magistrature suprême? Pourquoi pas occuper ma position de force? Pourquoi pas créer des sociétés? Oui, créer de grandes sociétés où basi baza propriétaire nango. Pas pour se concurrencer, voilà Namibali, pas pour mater les hommes, mais pour dire aussi que nous aussi, nous sommes capables parce que mutu o bapesi mobali, mutu pe bapesi mwasi yangwana. En réalité, ce n'est pas le plus fort, voilà, Nanzoto qui gagne, mais c'est lui qui a le mental. Mutu azana mayele na mutu. Au moins, le président Lemba, entouré des gardes du corps, mais c'est le président, Yeo Lemba nem dirigé, Batamakas. Donc, pour dire que moi, ce cause à la faible de corps, voilà, mais tout nous est makasi. Et d'ailleurs, ce que tu lelo, basi bazo bunda makasi, basi, non, défoité. Pas pour nous concurrencer, n'a pas mis balle, mais c'est pour nous affirmer aussi. Parce que Liboso, la femme, c'était la plus bête, au fait. Hein? C'est celle qui était bête. Donc, moi, si il faut pas me milléniaux, il faut pas celle, il faut pas finga et tout et tout. Il y a même des tribus, on a mbo cannabiso, on a autant à la comboté, mais qui injurie les femmes. Donc, à finga moi si na yemoko titi moi si on a fait kangamunoko, à fingi ti na miso bana na suka na ngo soit si su finga à fouti. Pétant au finga ya finga na mama baron. Donc, bazo bala bino bala mike ba yeba ti bino ndako ko ban taba. Vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas le droit d'aller à l'école, tout ça là. Donc les filles ont droit à l'école, elles ont droit à la vie, elles ont droit, voilà, à se former et à prendre toutes les positions possibles professionnelles namokili oyo, parce que moi si elles sont capables y a nuance. Je vous encourage les femmes beauté les mabo créer une association pour revendiquer ba droit na bino. OK? Encore une fois, message nazo lancé na ba o bazo passer na ba situation compliquée tant que moi aussi. Ba discrimination ou beta na kati ya libala ba na musala oza ko assumer oza ko mona ba discrimination moko boye bazo senga yo o le kana tatami o bima na chef na yo avant ba pesa o promotion moko boye. Tu n'es pas obligé de faire tout ça. Donc il faut dénoncer. Il faut dénoncer ces choses-là, il faut dire non. Na ba bourreau o bazo nyoko la basi na ba misala o mona moi ça na capacité ba makamunyo surtout mais salaire ba o futa ndenge monte na mobile. Non. Il faut dire non. Moi, si Azali Moutou à part entière, on Nzambe Asali. Nanda kwa libala, c'est l'homme qui est le chef. Moi, si Azali Kolandaye Nabana. Mais cela ne veut pas dire que Azali considéré comme un animal. Azam Moutou n'a pas droit ni en soto. Moi, si Azali corps, esprit, âme, n'engepe mobali Azali. Et à la fin, c'est Dieu qui nous connaît, c'est lui qui nous juge. Bisous.